Bandeko, encore une fois, toza ko décortiquer Ndoulé. Toza ko décortiquer Ndoulé. Ndeko na ngai ba miziki concert ya Héritier Watanabe eza déjà na ba réseaux sociaux. Toza ko analyser o tozo mona. Concert et betami a beti Zénith na ye, il a écrit son histoire parmi batu ba beta Zénith de Paris. Na réseaux sociaux ezanga ka toujours insatisfaction te. Mingi eloko zaka musangai eza ba Gaulois. Gaulois pona ye concert et beti biente. Concert ezalaki plainte. Concert donc pona Gaulois. Tout ce que Héritier fera ekozalaka biente. Pona Gaulois nyoso wera kosalaka ekozalaka biente. Pona Gaulois makambo ya fali poupe ekozalaka biente. Alors toloba makambo tozo déjà dans les réseaux sociaux toza ko décortiquer concert. Oyo ngana moni eza oyo monité. Na ebandela ba concert nyonso ezala ya fere, ezala ya fali, ezala nani, ezala ka plainte. Batu bayaka artiste aza déjà na podium, c'est normal. Boza koloba etondite eza piaka. Est-ce que accord arena ya fere zalaki ya kotonda? Est-ce que arena ya fere gole zalaki ya kotonda? Ndeko nangai botika mutema mabe. Eloko liboso tondi make Héritier déjà abeti Zénith de Paris avant fere gola. Fere azalak invité atikala jamais ko beta tie date ba ko batu ba koti pona ye. Atikala jamais ko teka billet pona Zénith de Paris. Azalaki simple invité. Oyo Héritier moko atie date na ye a imposé musique na ye ba amoureux ya la bonne musique balandi ba ke koyoka musique. Le professeur ondeke ba benga ke monsieur le professeur a chanté, il a prouvé au monde que ayebi koyemba. On ne peut pas kokene de gauche à droite. Faire ayembaka, fali ayembaka, Héritier pe azoyemba. Et lorsque ezo sala pasi ezo suwa ba Gaulois ezali kambo moko mibalete. Tango Héritier azako bwaka bato. Abwaki wera, abwaki jibe, abwaki fali pour pas chevalier, fere ababwaki ete et komi problème ba komi dans la place wana ndeska ba commentaire bandaki ba commentaire négatif. Soki Héritier abwaka kabangaki baloba azo diembela fere bangaki baloba aza vie na ye il fallait ki aza obligé tango abwaki yete bakomi ko critiquer ndenge ba Gaulois batambolaka ko insulter ça que komona ça kotala pe côté positif ya mutu pendant que Ferre azako annuler ba concert na ye pendant que Ferre azana événement majeur était en 2026
Héritier Watanabe déjà azako koma makambo na ye abeti na Afrique du Sud a corriger Fer en Afrique du Sud tangu Fer azako banga kobeta na moya donc azokoka kobeta te pona batu bazako somba ba billet. Héritier akeye kuna a corriger Fer aye na lukuta ke Ebola eza na poto yango abeti te. Héritier aye abeti azobeta concert na ye abeti pe makambo wana bandeko nanga ko sepelisa bagolo ati bako sepela nango te ba vérité yango wana c'est surtout tant to bato soto koti na makambo bazako loba ko décortiquer concert. Est-ce que concert ezalaki bien en général? Concert ebeti kitoko communion na ba fani tomoni ba banani ba spiritas bayaki bayembi babini. Héritier akoti ayembi abini. Côté lumière ezalaki kitoko. Côté chorégraphie na bango kitoko. Côté chorale ba musicien Héritier Watanabe otoki kolobela te nga na lobaka donc na Congo lelo soki tolobi 3 orchestres bazana chorale pena ya solo. En tout cas parmi 3 orchestres Héritier azana kati. Soki pe botali bien selon nga, je peux me tromper, ba musicien Héritier ce botier quartier latte ya sika, ba musicien Héritier bazoyemba koleka quartier latte ya sika, ba musicien Héritier déjà bayemba koleka jet set wana lukuta mabe, ba musicien Héritier bayemba soki pe botali bien koleka chorale ya Fali. Awa komba ezande chorale ya Fali, chorale ya Wera Maison Mère na Héritier wana ndesika komba eza chorale ya Maison Mère pe kosakana nango te ba catholique ba inongo ba travota baza koyemba ba dinara baza koyemba kitoko sika wana nde kote chorale sika boyo ka banzembu boyo ka ba cassette boyo ka pe ba concert po boyeba po ndima ndenge bato wana baza koyemba. En tout cas pour ngai personnellement et ça n'engage que moi, la team ya Héritier, la team wata baza na chorale moko kitoko makasi baebi kosala synchronisation ya ba voix na ba ko mélanger na ba instrument na bango ba nini puis ba danse na bango. En tout cas pour ngai eza parmi ba meilleur orchestre na Congo lelo. So ba orchestre zebele so ba lobi batala batanga nombre ba orchestre ya Congo, la team wata pour nanga ba uzala parmi les 3 premiers meilleurs orchestres na Congo. Ce n'est pas pour rien bazo pesa ka bango ba trophée lelo na orchestre ba orchestre no sebima na Congo ya kilelo. Ce n'est pas, je n'ai jamais vu orchestre oyo ba pesi ba musicien nzembu banzembu lokola ba pesi na nini oyo na les évangiles. Mutu na mutu azana nzembu na ye baza ko s'exprimer omoni par exemple nzembu ya Mishka ye moko azana ti mukolo nzembu ezate ke baza ko tie parti ye moko assurer nzembu na ye ayembi tala lelo ndenge za ko kende na 2 semaines mutu atikala ko bimisa nzembu te nzembu za ko kende tout le monde aza ko ndima nzembu wana même ba vieux bazolo ba Mishka vraiment ayembi. C'est pas donné à tout ba orchestre belé mais Héritier a osé ko sala likambo wana. Alors tant que vous critiquer makambo ya orchestre ya nini concert Héritier Watanabe bino nanu bagola nanu bobeta Zénith te avant bo beta nini avant bo sala ba comparaison bo critiquer il faut pas faire beta Zénith pour nanu beta Zénith te to kipete so ki abeti yango 2 fois 3 fois na bozolo ba abeta nanu et puis to ya ko sala comparaison après voilà des réalités. Alors makambo mususu il faut que la kango sonya va koloba ndeko nangai botika divagation. Héritier asali makambo na ye abeti déjà 3 salles donc 4 salles: Olympia, Zénith, Dôme de Paris, la scène musicale. 4 déjà salles na poto oyo faire azana 5, Héritier azana 4. Attention, déjà na 3 albums Héritier na 10 ans de carrière na ye aza déjà na 4 salles à minene na poto. Ça ko compter amike mika kena ko beta na ba Lyon so na ba Lille abeta pe na nini na ba Portugal wana soki Espagne. Héritier soki abeti 20 ans ya carrière a risqué ko dominer Fer Egola parce que Fer a na 20 ans ya carrière mais azaka na 5 salles na poto. Héritier a na 10 ans aza déjà na 4 salles.
En tout cas, ngana lobi na ngai kaka. Oya ko finga fini mais ngai selon ngai, en tout cas héritier, il a réussi pari na ye, abini, ayembi, bafani baye babini, bayembi, ba communier avec artiste na bango pona nga réussite yango wana. Ça les alaki électrifié. Image eza bien tozo mona na ba image kaka ya ba téléphone et bongo image ya ba caméra ozala ndenge nini. En tout cas pona ngai héritier, il a très bien fait son travail. Ba critique ya ba gaulois et kozala nango wana et kozala toujours wana lelo bazui pe émission bazui courage bazui chance bale ka pena ba réseaux sociaux ba sala makambo na bango parce que côté na bango actualité ezate même na Congo na libanda ya Congo ba gaulois baza na actualité te, c'est normal ba s'appuyer na actualité ya maison mère ba s'appuyer na actualité ya héritier Tanabe, c'est normal. Alors ndeko nanga bo partager bo commenter bo tia ba point de vue na bino selon ndenge bo komonela. Gilma Simtu na bino. Bye.